bandeko babolingo na bazi bino moko bouti komona mwana mobali yango oyo na kombo ya Albert Mukendi. Bandeko oyo ndenge eloba ete moto nyonso tu lokola bapesi biso occasion ya demokrasi. Problème ya demokrasi na kati ya mboka na biso, surtout na ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka, bango bazozwela demokrasi yango nde ya kokende osombi kamera na yo oye omitie liboso wana obandi kofilme mpona koloba mpona kofinga kaka Joseph Kabila. Alors ke soki totali malamu demokrasi oyo bapesi biso bandeko, il faut congolais nyonso alakisa ke azali intellectuel mayele ya kotia likolo ya mesa. Soko olobi tozali politicien, lakisa ye tozali politicien na ndenge ya papier, lakisa mayele na yo peuple andima yo, kasi koya nango na ndenge ya violence te. Bandeko en tout cas mwana mobali yo Albert Mukendi asali erreur na vie na ye, il fallait vanda na ye kaka na ndenge ya kobombana. Azwi lisusu aye kobima liboso ya kamera toye kokonstate mpenza ke mbuma misu wana oyo aza nango ezalaki nimero na ye te. Ata naza siri ye moko esika azali ntango amonaka ndenge epesaka mbuma misu nde ezali alobaka yango na sa motema, mais ezali pasi mpe mawa. Ozomona kaka moto aza koloba liboso ya kamera na mbuma misu ndire ebima. Ndeko Albert Mukendi osali erreur, il fallait ovanda na yo oza kobima liboso mpona kofinga Joseph Kabila, mpe oza koloba ete ye okoboma Werason, mpe oza koloba ete ye okosala boye. Tala ndeko, avant ya koloba ete oboma Werason, kofinga Joseph Kabila, koloba n'importe quoi, kofinga bakonzi ya Congo, ndeko problème ya mbuma misu na yo ezali problème moko capital. Ebongi malamu osokipe nanu na problème ya mbuma misu na po te mbuma misu wana bandeko. En tout cas wana peza nazoyebisa bino ya solo, ngai mama Rosalie mobali ya boyeko soki ata na famille na nga babalisi ngai na makasi ke oyo ekomi na moma oyo mobali yango alobi ete amema nga na chambre ya bandeko tinda ndenge kobanda kosala makambo na ye misu na ngai ekozala kaka ya kokanga ti ya kosilisa po ete mbuma ya misu ya boye oyebi ete soki tala kaka moto afungolela yango sikoyo a 0 metre oyebi ndenge esalaka bandeko. Yango wana tosengi na Monsieur Mukendi oyo Albert Mukendi avant ya koya koloba makambo nano mpona Congo meka nano koluka baminganga soki bakoki kosalisa yo po ete mbuma misu wana yango te. Yo oza kofinga Joseph Kabila me yo moko mbuma misu na yo vraiment oza kotala yango te Albert Mukendi. En tout cas bakongolais mpenza démocratie oyo depuis bapesi te balobi ete tozwa démocratie yango moto na moto akomi kozwela yango na ndenge na ye bandeko. Démocratie ya bakongolais ekomi ete bakomi be kodistribue meme bato bakombo soki olobi kaka nalingi Joseph Kabila kolabo bazwi kombo bapesi yo kolabo. Donc kolabo wana mpona bakombata bazomona yango mpenza griffe monene bandeko. Mokolo mosusu ko papa Roger akutanaki na moto moko bo moto yango ayebaki teke wana papa Roger me moto yango kombata ezalaki na marche kaka na Belgique kuna ya makambo ya Armand Tungulu bandeko. Papa Roger asali manevre apusani epai ya moto yango alataki teni ya basoda ndenge bakombata balataka. Papa Roger apusani asali neti kaka ye mpe moto azalaki na kati ya marche abandi kosolisa ndeko na bindeko. Yebisanga nano yebi ke depuis mpe balite ebanda nayebaka makambo mingi te mpo nga nakomi combattant naza combattant ya sika nalingi nayeba kolabo elingi koloba nini sikoyo yoka ndeko wana ndenge alobi kolabo elingi koloba ete moto oyo alingi kotambola elongo na biso bakombatant te. Sikoyo alobi kolabo elingi koloba ete moto oyo elingi kotambola elongo moko na bino bakombatant te oyo alobi sikoyo alobi ebongo sikoyo na ndenge mpenza ya sensi yango mpenza ya bien namonaka ete komona bazobenga bato mosusu oyo bakolabo komona tata mosusu mpe bazobenga bana bato mosusu na kati ya bakombata bazalaki na bakombata apres yango balobi ke bakolabo mekana ni koexplike nga yango bien po mpenza nalingi mpenza na kati ya mozindo
sikoyo alobi bon papa Roger tuni mais collabo oui expliquez-moi bien mais mo collabo elingi koloba nini yoka combattango mo collabo elingi koloba kaka collabo papa Roger bi bon mo collabo elingi koloba kaka collabo mais collabo yango sikoyo na sens nini alobi mais na sens kaka ya kikolabo kaka te ya kikolabo yozoyoka te ndenge bato mosusu baza koganga kolabo olingi na explike yo nini après ya bongo papa Roger ayebisi atuni alobi mais sikoyo kolabo wana est-ce que kokozala abréviation de kombongo ekozala molai yoka kombata ezala su molai ndenge nini yo kaka te ezali kaka kolabo azoyeba teke mo kolabo wana ezali na euti na mo collaboration mais ye moko combattant aza koyeba te bandeko likambo kokamwa bongo papa Roger alobi na ndenge asa tambolaki na marche wana ko tala kaka toaki na hiver mais mwana mobali ya toki mapeka nyonso to ebimisi motoki papa Roger bi solo ya ndenge wana alobi solo ya ndenge wana papa Roger alobi wana ta soki atie parfait solo wana ekomela yango parfait ekoyokana te alobi mpenza solo ya ndenge wana yango na tozali koyebisa bino bandeko bozali na badevoir ebele oyo bino moko bokosala mpona bavi na bino mais bozali kaka koyaka mpona kofinga bakonzi ya Congo koloba n'importe quoi alors que bozali na makambo ebele ya kosala bandeko yango tozali koyebisa na bakongolais bato bazali koya kaka kolabo mais ntango bakotuna mo kolabo kasi kolabo kaka te ntango papa Roger atuni ya bio mais mo kolabo yango eza quand même abréviation te koki okende molai ta bio ekende su molai ndenge nini ozoyoka bato nyonso bazoloba kolabo ezali kaka kolabo te mpo kamwa bandeko papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie mpona kopesa ngai maloba vraiment ezali mawa mpe pasi komona ete bato bazali komibenga bango nde bakombatant mais bakombatant mobimba ntango kobanda kosolola na bango oza komona kaka ete mentalité to baide na bango sans eza te makambo bazali koloba ozali komona kaka te na mawa bandeko babolingo wana kutu o mama Rosalie alobi mais siko tokolakisa bino elema moko bandeko ndenge tolobaka kaka ete tolobaka poto ezali kaka occasion oyo ekutanisi biso bato ebele awa pe bato mosusu baza komona ete lokola bakomi poto bayebi mingi mais yo kasi ko makanisi ya moto azali na kati ya poto ndenge na elobeli na ye na ndenge na makanisi na ye ozomona kaka ke bozoba donc moto penza mayele ezali te baza komibenga kaka bakombatant na ndenge ya loyenge mais mayele ezali te bandeko tokokende mosika te tozali kotiela bino baelema oyo eza kolakisa ete eza na bato mosusu bazaka kolanda kaka makambo ngulu mais mayele na mutu eza te ntango bazali koya mpe liboso ya bakamera mpona koloba to kotalisa eloko nini oyo ezokotinda bango mpo ete baloba ete tolingi kobunda mpona mboka bandeko ntango ozali koyoka kaka baide oyoki na mawa na posa ya kolela olobi me mutu oyo vraiment na poto yango azali na poto me aza koyeba makambo mingi te eloko nini kokozanga mpo ete mutu aprendre mingi mais bango sikoyo bato bazali koutilize bango balingi ete bato wana batikala kaka bongo bazala na ignorance balingi kutu te bato wana bayeba bamakambo mwa mingi mpo ete soki bayebi mingi bakoya kocomprendre ete bazali komanipule bango yango wana batikaka bango kaka na baposition wana eyoka sikoyo badéclaration ya bato ya ndenge wana liboso ya kamera bandeko na mawa bokomona ete bozoba ezali kati na bakongolais ebele mais bazali komona ete bazali komimona ete bango nde bakombatant bango nde balibérateur mais tango mokili ezali komona bango na badéclaration na bango liboso ya bakamera boza komona kaka bozoba na bozoba papa Botamba tiela biso baimage mpo ete peuple congolais amona bato oyo bazali na mayele te na mutu bango bazali kokanisa ete bali mayele bayoka badéclaration na bango na koloba na bango bomona kaka ndenge nini batu yango bazali pe bino moko bo juger est-ce que batu ya boye bazali kosala lit na bango pona
ignorance na ndenge baza ko manipuler bango to bazali ko yeba sens ya lito bango bazali ko sala po batu mususu bazali ko yeba sens ya lito bazali ko sala te bazali ko sala yango na ndenge ignorance po te mayele muke bazali pe ko manipuler bango batu oyo nde bangwanda balingaka bango wana mais soko oyebi mingi nde okomona ete bako pesa yo kombo ya collabo rapide autant oyebi mingi oza ko contredire bango oza ko loba te wana o bino boza ko landa chemin na ngate chemin na ngai yango okomona mbala moko babengi yo collabo oza komona yango wana papa Botamba tiela biso babilili po ete peuple congolais amona ba cerveau ya bana ya ndeke mosusu oyo ba congolais mosusu bazali na yango moto mosusu boza ko mone moto mais azali na cerveau ya mwana ndeke tolobi bien papa ya ndekete ou bien maman ya ndekete ou bien koko ya ndekete mais tolobi cerveau ya mwana ndeke botala bato yango oyo bazali na ba cerveau lokola bana ndeke boyoka na ba raisonnement na bango et bongo bino moko bo juger ba image s'il vous plaît papa Botamba totelemi parce que mbila sa place on a oyo ezali sorti eza entrée principale donc tozozela lokola bango babloke kuna biso mutu nyonso oyo koya concert biso tozoblokele awa mbila bloqué entrée ya abloke entrée ya Zénith tozozela baligérien basisa concert na bango babima oyo biso ebanda 23h yango totelemi awa Je suis désolé. Oh, bien sûr, bon, ça, vous Rwanda bana Paris ana wanarenda akene bana Paris sikoyo beko bimi oh bamilisa wera bazala Château Rouge oh banini on tatu bokomona ye kuna sheki tu mutakala kuna tikema donc mutakalisation bana Paris mutakalisation faut banda comprends ouais wera bomoni botike mutakala bomoni kofi mutakala papa wema mutakala gare zéro on veut te changer comme éducation nationale éducation nationale au bazan Europe au bazan en Suisse partout bazo télémela makambo là parce que mboka ezabiti donc ba combattre pour nanga donc mabenga na mona ngote parce que ba olinga te musique et disturbant que mboka est en passe guerre à tout moment bazo viola car bazo kufaka par-ci par-là yango balingi no ba doser ma musique ba kota no esprit et l'oroni ba kosala quoi pour sauver mon peuple on est ba kinois quoi donc pour nanga na mona ezanga mabete mais ba soki omoni que no population ko ba combattant wana oyo basala ka ba musicien ki basala soki ba boyi ah na éviter yo musicien ni oya ko obude bango en tout cas vraiment na éviter donc pour nanga ina soutenir ma combattant boule na bazui eza boule bien ba musicien ba doser ba parce que elo ni ba combattant ba lingi parce que bosi boyebi mais bo le kana bo le karaté bo fingara bo ko mosali kopa kena choki jike akitila ki bon mo bete ba shege mais ba combattant ba check vina bino za lo bien ou a flatter na 1 franc lo be repeso 1 franc ce qui va commenter parce que l'idée na bango que non va résoudre un mot peut-être chez vous allez bien nous y battre na mon avis image que non bon bête va jiquer donc là si on a besoin de bon on a la main na quitte un an le président de Jemboka c'est un étranger bado ça va bien aux abongo ça va bête biso nana la photo to de sebeto ya kinte to ya kinte to ma famille na kinwana bazo wa code na Western Union tu na sobe kinte parce que ba monsieur o bino bozo bête la biso pour na bango so na bango za ndene soma tuzi makumba makwen tukangi makumba mado apatia ana mikilia excuse so na bango za ndene ni ba oteka wapi faut